solo la vérité. Kamata. Pourquoi Kamata? Nazo parler na Nzambe. Yawe na ye komitika epai na yo. Sala na nga oyo yo lingi kamata mobimba na ngai. Solo la vérité. Comment expliquer mon takufi, comment analyser niveau à mon tour, les choses où les avrétés pour nos motos à Tikibiso. Bon, après, moi je vais dire, bon, la personne, je n'ai pas bien personnellement, mais comment on a critique à Bongo envers mon moto à Kofi, et zo laksaka que de nos jours, bato bazangi mawana mitema. Bato ebele nakala ezaki soko yoki moto akufi même ata oyebi ete et osalo solo la vérité. na ranta ko nga kota Oyebi moto chelio? Oui, j'ai comme l'impression on dirait aux autres ça na mokili ya kala. Solo la vérité. Tant on a aussi la musique à kala. Ba o benganga mbili ya belle. C'est solo? Oui. Parce que oyebi que nga na sala pe télé-réalité genre ba The Voice na Brazza, Congo Brazza à l'époque en 2008 ezaki MTN Zixstar. Donc, na interpréta Kinzembo ya Nairobi. Ok. Et tellement na yembaki yango bien, à partir ya wana bakoma kobenga nga na mbili ya belle. Solo la vérité. Producteur moi Chembo un album auto de la Renaissance qui est vraiment mbili ya belle boyembane ko accepter? Non. On va accepter te? Soki en fait to na yemba na ye nzembo ya Nzambe to rumba. Nzembo ya mokili. Nzembo kaka mélodie kaka na habité. Non, parce que ngai mongongo nanga ezo yemba pona lokumu Nzambe. Solo la vérité. Soué nangezaki un jour azongela Nzambe ayaka na sia makolo ya papa pona koluka pe babenga yango nini le salut ya âme na ye. Et soki azongi Nzambe. Pourquoi pas? Donc les gens azara na Nzambe te? Non. Na lobi te ki azara na Nzambe te. Parce que toyebi ba vie ya bato te. Nalia na ba mbisi na ba restaurant belé na ye na Mambo Galaxy na kuti poisson. Tala mbisi pe ya mwana te haza minere te haza mukolo ndoboko liango familial botondi mbisi basangisa na crevette kaka ya mbisi basangisa na makemba basangisa na poivron basangisa na céleri basangisa na pomme de terre basangisa na munganza donc mbisi azwi vitamine bazali susu na ngulu bazali susu makayabu brochette otobengi kamundele mayebo ndo biloko nyonso mboka pa Galaxy Mambo tozolia. C'est Mambo Galaxy. Hato sala pana bana mboka. Yango wana Congolais pona esiko yokolela or ke ba Congolais to yebani. Osali 6 mois bo bundi na propriétaire. Tie musapena lisu. Mais Galaxy Mambo 8 ans. Quel restaurant? Esa musika te. Au numéro 137, rue André Carman, à Aubervilliers, composez vite le 07 53 28 89 07. Galaxy Mambo, c'est du waouh. ON Multiservice, organisation Ngozulu, avec l'artiste peintre Gozen Matuidi. Pour vos services de décoration intérieure et bricolage, tous travaux de peinture, papier peint, enduit, parquet, carrelage, électricité, plomberie, montage de meubles de cuisine et plateaux télévisés, contactez Gozen Matuidi. Service designer,
tableaux de peinture, portraits, création des logotypes personnalisés, services sérigraphie et autres. Un seul contact. Les 07 58 58 10 72. Le travail professionnel dans le strict respect des règles de l'art. Avec l'artiste peintre Gozen Matuidi, le pro. Service spécial covoiturage, Paris-Bruxelles-Paris. Voyagez confortablement de Paris à Bruxelles et vice-versa de Bruxelles à Paris dans de meilleures conditions. Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. Contactez le service covoiturage Jimmy Chimanga, Paris, porte de la Chapelle. Composez vite. Le plus 33 7 87 76 95 65. Pour toutes vos démarches, afin d'obtenir le passeport Yabanamboka à Bruxelles, dans un délai raisonnable, confiez-vous à Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. C'est sérieux et c'est efficace. Bienvenue dans votre émission Fauteuil Jeune Fidèle Internaute. Bonjour, bonsoir, merci de vous aider pour à travers notre chaîne YouTube Sola Vérité Studio. Merci pour la confiance au Bosalabiso. Merci Nabino. Vous savez, Bino, si vous avez un événement, vous avez un restaurant, vous avez un concert, vous avez un soir, vous avez un barbecue, vous hésitez, vous avez un artiste et musicien congolais, vous avez un maestro Fabregas, vous avez un concert dans Cazon et Paris le 31 août, donc, bandit retourne, vous jouez habillé, vous jouez habillé, s'il vous plaît, pour nous appeler sa Fox, na maestro Fabregas, bientôt, vous allez, na ville, à nouveau, grand complet, na quartier Paris, pour nous relivrer concert au Casino de Paris. Tous en a, le 14 septembre, tous en a la cigale, tous en a Gaz Marouité. Le 14 septembre, tous en a la cigale avec Gaz Marouité. Bandeko ba jouer habillé, s'il vous plaît, boki na Fnac, boki na salle, la cigale, bo mono habillé zote kama epi na Fnac, pe zote kama, bozo a place poto ka musique toko ndi na biso Gaz Marouité à la biso, s'il vous plaît. La pulga cause nostra motona Tembirichi Watanabe. Le 21 septembre, na Katia, la scène musicale, bandeko no ba jouer habillé comme presque na suka, na tout temps na lelo awa. Donc bozo habillé, bientôt, Riche Watanabe, na orchestre ni Malati, moi tabaza na ta Paris, aux show. Donc dès que jour, ba comme ils des sold out. Ba billet kali mukie, bozo place, bozo réservation, hôtel to kutana awa le 21 septembre, avec Motona Tembe, Messieurs les chanteurs, La Polga, Cosa Nostra, et Richie Watanabe. Diesel Gucci a passé son rendez-vous dans Bataclan. Dans Bataclan, pour le 1er novembre, dans Bataclan 2024, bandeko boso mbabiye, kuna eza sold out et aura été avec Diesel Gucci dans la population dans la Europe et surtout dans Paris, n'en parlons même pas. Première date, n'a tcheli biso na Bataclan. Et eza salo papa ba beta, ba jibe ba beta, ba Weranson ba beta. Diesel Gucci a tcheli biso ngwana ba Brazzaville, bandeko na biso, ba Kinoise, toujours ba place, bozo habillé pour na habillé te comme na Fnac et puis te comme na site ya Bataclan, s'il vous plaît, bozo déjà ba place pour na Diesel Gucci. Et puis un père va passer sur rendez-vous le 6 octobre na les Républiques na Katia Paris. Donc bozo ba place na bino pour na ko somba habillé, bozo ba habillé déjà parce que ça les a salement ba beta ba ki na ma barine. Ba un père des fois tu sais boto ka banzembo ki toko o bandeko na biso ba sele biso kozala suka na plaisir ba un père na Katia Paris le 6 octobre. Frère Nabiso Hervé Mouté a pesi biso nzembo kitoko na ndeko na biso loko kanza basali kana featuring ba mbeli nzambe to sengi na bandeko nono wa yoki amote s'il vous plaît bokini na chaîne YouTube ya frère Nabiso Hervé Mouté bokoma Hervé Mouté boyoka na bomona nzembo kitoko ba mina frère loko kanza bo aimer bo partager et bo s'abonner pe na chaîne YouTube ya ndeko na biso Hervé Mouté s'il vous plaît. Gianni Pacha a pesi biso Alarme de mon âme, ezobi makalamingi, tes albums, mais lumière ezobi makalamingi, c'est lumière. Tu sais que na bandeko qui na chaîne YouTube ya Gianni Pacha, bo s'abonner déjà dans l'avance, s'il vous plaît. Et puis bo zela ba tube ezoya, on les a ba tube, ayembi fort artiste venant
azwi temps ya koyemba ayembi faut bopesa ye chance bosabone aza mission azalaki pembeni ya les padres Ferregola Jésus de Nyons aza très respecté et puis a respectaki patron na Ferregola to mona rande a ministre balongwa mona déconner mais il a tikala kosala ngo te aza vraiment artiste aza respectueux aza pena il faut vraiment to chai poa bandiko batala biso bo s'abonner na chaîne YouTube na ye bo pesa ye Fox Gianni Pacha s'il vous plaît. Les padres Ferregola tozela en autre et le 26 avril na Paris la Défense. Donc date oyo mokilezela ki ba congolais bazela ki nasi bo remarquer réseaux sociaux ninga zela ki rouge lobby pour na date oyo billetterie dans le formité be bientôt zo fondement bo la près na ba compte na bino somba billet pour na yo na mwasi na yo na bana na yo na famille na ba beau frère na yo na ba petite sœur na ba petit frère na yo ceux qui nous na l'art faire déplacer famille na yo pour honneur la musique congolaise pour la moto ya Yambo les padres Ferregola. Nous sommes prêts pour nous sommes habillés le 5 déjà billetterie au fond ma bana mai tout boninga la musique ya les padres to kota to somba habillés pour nous sa force nego ta biso pour poste de la soirée concert album nezobima bientôt vous hésitez à contacter biso nous allons pour nous célébrer notre promotion restez connectés restez branchés Migeni Maso la vérité merci. Bonjour Arline Kiba. Bonjour Miguel. Bonne santé. Santé, ça va par la grâce de Dieu toujours. Vous avez un problème avec Soko na motote, je pense. Naza un problème avec Soko. Mais Soko mokete. Soko mokete. Donc d'ailleurs tu es bon en fauteuil jaune. Na mon YouTube misa nze moko kamata. Ils ont une chaîne YouTube na auto 5 bande ko tout bon d'abiso c'est pour moi s'il vous plaît. Vous kende na chaîne YouTube il y a Arline. Vous s'abonner déjà et puis vous kanzimbo ya sika admiseli biso comme nango Kamata. Pourquoi Kamata? Kamata tout simplement nzambe ya zwanga asa nanga oya lingi. OK. Tout simplement Kamata. Mais au tcheko moi au tcheko baninga bachara Kamata Yesu Kamata ngai. Et puis za na moi nuance wana yo tcheka Kamata, on dirait Kamata bisou, Kamata nini. Non, parce que na kati déjà, nazo parler na nzambe. Yawe na ye komitika epai na yo. Sala na nga oyo yo lingi Kamata mobimba na ngai. Voilà. Kamata. Ils ont évolué dans mon bimi ça fait un mois. Ouais. Évolution dans les années ni ba réseau, ba retour ni aujourd'hui déjà. Non, ça va. Ça va par la grâce de Dieu. Bah retour eza en tout cas bateau ba sepeli eza ko édifier bateau pe eza ko pesa kimia na mitema bateau et de surcroît eza ko rapprocher les sous au bateau pembeni na nzambe bato nini babengi comme artiste ou ba sepeli na mélodie na déjà félicitations nzembo eza bien selonga na biti bandiko ba otala ngo lelo à travers émission na biso so ba rejeter ndenini ba kocha na ba commentaire mais selonga félicitations nzembo eza bien test. Et puis, ils ont bien clippé. Clip, ils ont la qualité bien. Bah, retour, nous aujourd'hui, pas de nous, bon, en tout cas, retour, quand félicitations. Que le Seigneur t'accompagne. Force à toi. Nzamba Zalanayo. Et tout, tu retiens un bon délit. Pour que Nzambe abakise la yo, les sous, inspiration, sous. Voilà, bloc, quoi, bon. Ok, très bien. Le projet est belé, toi, on a projet ka auto ça non année au Kamata. Non, le projet est belé. Parce que au pesa projet est oumeli. Donc déjà toka obisango ka boité, il fallait orientation spirituelle, c'est-à-dire nzambe apesa nzela. OK. Tango nzambe apesa nzela yango moni que ndenge ka
Bible elobaka nzambe apesi vision na provision ni omoni makambo nyonso ezokende na ndenge ya mbinga ya somo mpe ya costaud toujours par la grâce de Dieu. Etikali nini ba projet nini etikali? Bon, awa etikali parce que déjà toza na sorti ya oyo touti kosala parce que eza maxi single ya na 6 titres. Donc awa déjà finalisation tosali tozo lancer nani projet oyo après ba projet mosusu etikali totala ngo sima. Mais sinon na kati ya projet ya maxi single oyo toza na présentation oyo tokosala pour ko présenter maxi single. Donc j'espère que okozala pe wana parce que okozala neti ça sera vraiment batu bakoya et okozala lokola moi demi spectacle pour présenter maxi single. Et ozala na Lille tout na Paris? Na Paris awa bien sûr. Ah OK. Ouais. Donc tango nyonso okozala makambo nyonso ekokoma après toko lancer date et puis voilà. Et puis voilà. Toutu bungisa Mimi Chikeva na bité so yibaki était. Mais to bungisi ndeko ya mwasi ya congolaise viva à na kati ya France. Mais en réalité ni to analyser ngona yo moni yo zo yembela nzambe yo sa makama nzambe et puis l'autre côté na mona ko pe na ba réseau, les ba réseau ko ba TikTok ko zo attend ya ça l'échange na bato batala ko na ba réseau na. Comment expliquer muta kufi bato comment analyser niwa ya mutu bato musu bazo lo ba jui bato musu bazo sekamwe bato musu bazo commenter les choses où aiment sous eza vérité pour na mutu atiki biso. Bon après moi je vais dire bon la personne je na yebi personnellement té mais comment na ba critique ya bongo envers moi mutu akufi ezo laksaka que de nos jours bato bazangi mawana mitema bato ebele nakala ezaki soko yoki mutu akufi même ata oyebi ete et osalo pasi même ata mutu wana azaki po tozara biso nyonso toi parfait tu vois toza kana ma ba défaut et tout mais tu sens que soki mutu akufi peu importe mais bato comme bana mawa et tout ça mais lelo eza lisusu bongo te lelo bato bazangi mawa okomona mutu azo souhaiter même mutu ayebi te aza ko souhaiter les mabe vous comprendre donc tout simplement pour la relobaka que na cadre ya ngana za chante l'éternel na musala nzambe mais so na bina talango na œil spirituel eza que bato baza sous l'emprise de l'envoûtement parce que lorsque oza sous l'emprise de l'envoûtement ça te pousse à faire des choses pas bien envers les autres. Donc, c'est un peu ça. Donc, en fait, de l'eau, tu es dans un cadre d'envoûtement. Oui, parce qu'aujourd'hui, même dans les réseaux sociaux, surtout TikTok, c'est vrai que TikTok, ils ont trop de mauvais côtés, mais ils ont pas bon côté. Si vous avez oyo, et on a battu belé, par rapport pour la célébrité, visibilité, tu vois, aïebana, donc a commis obligé à ça n'importe quoi pour la visibilité. Alors que, bibliquement parlé, nandenge ya kibonzambe, nzamba a besoin ya wanate. Tu vois, tu n'as pas besoin de ça. On a besoin de au sala muninga mabe, to lobela mutu mabe, au sala makambu oyo, eza, c'est-à-dire, oyo nzambe azo senga biso to sala te pona koluka visibilité o blessé moninga o chiola moto akufi pona visibilité franchement alors que moto otika libanga na sio azate pona mokili toza baleki nzela et loko bato bazo bosana bazo ebate c'est que après la mort il y a une autre vie siko oyebite ndenge vie na yo kozala après la mort siko pourquoi ko se comporter boye ko tumba moninga ko sala moninga mabe yango moni que voilà donc eza na bengi yango envoûtement parce que na ndenge otokomi lelo satana a besoin ya milimo aza na besoin ya kozwa bato ebele ko kumba bango na royaume na ye voilà pourquoi aza ko kota na kati ya bato parce que ndenge toza boye faut ko yeba ngo ke ba démon baza dans tous les 4 coins du monde bazo sa musala na bango donc voilà.
Donc bademo bana 4 coins ya monde ba samsana parce que biso to sala ndeni biso na ba sero ba tala biso siko il faut to na ba sambela déco ba tala biso il faut to sambela parce que na mokili oyo toyaka bataille OK aussi longtemps que tozo vivre il faut toujours koluka ko s'attacher na puissance moko boye na iloko moko boye nga sikoyo par exemple nga na kangama na Jésus Christ parce que nayebi que naye na robonga te na ozana sécurité et puis na ozwa salut tu vois pour na ko sauver âme yango nazo yebisa bato même bao bazolanda nga ndenge na lobaka na ba live nanga avoir c'est-à-dire vivre sans Jésus Christ eza nango c'est la mort et aliwa c'est vrai que mutu nyonso akokufa mais na prix nini voilà alors que mutu soki azo vivre aza na nzambe aza na l'amour du prochain tu vois aza ko respecter ainsi dit l'Éternel donc tu as la sécurité du Saint-Esprit et puis makambo na yo ekozala tu vas avoir la sécurité divine. Mais aujourd'hui bato bien oui ba kende ko sambela mais il y a aussi des pasteurs na l'église ebele zo baisek bato ko sambela ils na bande ko ba se ebele ba comment préférer ko ka mater na télévision na YouTube qui a qui sur place les lots ils na ba témoignage ba pasteur ebele ba kaboli bato bakaboli bambala bakaboli ba famille bakaboli ba tongo yo ketine plutôt que sambela donc ko sambela car bongo na ba iko toujours que ba prophète na ba réalité toujours mon alléluia ba prophète na ba pasteur na biso ba dégoze le internet. Bon après wane komi likambo ya ndenge Bible zo ba na Jérémie et vois comment je te répondrai et je te montrerai les choses cachées. Donc pour moi j'estime que moto il faut yeba état d'âme il y a pasteur azote ya ililoba. Ça ne sert à rien à aucune église. C'est vrai que voilà okosambela na ndako mais tozara quand même na besoin il y a moi rassemblement moi église parce que moto o eza en église ceux qui Saint-Esprit eza bien sûr na o ya ndako eza ndenge mon côté au moins na église boza ebele bozo sambela bozo invoquer l'Éternel moto eza ndenge mosusu donc na royebisa na batu au lieu bakima église il faut koluka kosambela koluka orientation nzambe alakisa yo état d'âme parce que ndenge toza lelo na de nos jours même moto aza kopesa yo ba conseil même moto ozara na moto yo landaka célébrité to pasteur to nani mais soki état d'âme na yeza mabe ça veut dire que influence oyo aza na likolo na yo ekoki komema na perdiction eza lokola nga na ndimela Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur nayebi ke Yesu aza nzambe atonda na nguya et tout aza na nyonso oya malamu soki na landi ye naza na assurance âme nange kobunga te tu comprends donc c'est pareil que parce que Dieu c'est le Saint-Esprit aza esprit ozo comprendre akokita te po aloba kaka à travers moto yango mona ba représentant ba pasteur ba prophète ba docteur et tout ça là donc mais faut koyeba état d'âme pour ne pas okoya na libulu ndenge Bible ezoba un aveugle ne peut pas conduire un aveugle ce qui te binono so bokoya na libulu parce que bato mso bazar na langage du genre nga ata pasteur wana na makambo na ye aza na mabe na ye nga na okeka ko sambela non faut za na souci ya âme na yo voilà donc OK faut en un souci ya âme na yo lelo soki tozo vivre na réalité ndeti ko expliquer biso na poto ndeti nini réalité ya ba femme seule baza mingi qui en Afrique au monde mingi tozara en couple en Afrique à partir déjà de 20 ans 25 ans 30 ans 35 ans moi déjà moi si babali déjà na 20 ans na famille mon bal déjà cause déjà moi si na ba vandi pe 20 ans de mariage carré mais biso a eza mingi ya basi baza ba femme seule mingi ya basi abotina oyo eza nyonso peza ka kozanga nzambe. Bon après wana eza choix ya moto hein tu sais wana eza choix ya moto na rencontre na contexte wana te parce que bon wana eza makambo eza ça n'a rien à voir avec le christianisme tu vois donc c'est un peu ça. So musique nous bakisa nini na communauté
oyo pena oyo nango que musique oyo musique nazo sala à travers banzemu nanga à travers banzemu musu to découvrir bolingo na kati surtout ba misi ya mokili obuna ozo se retrouver nzembo na ko sengela mo stanga pardon na continuer na madame nanga limbisanga na kozonga lisusu te mais musique chrétienne oyo sala ezo sunga biso na nini biso toujours comme Bon, musique chrétienne, ezo sunga parce que eza ko rapprocher bato pembeni na Nzambe. Po mutu mosusu akozala aza désespéré mambo ezosimba te akoyi neti par exemple na ou bataki eleki akoyi par exemple na kamata bamenace azoyoka yo nde ozali mobateli malamu o éternel yo nde bouclier nanga ayoki akovanda mpe alobi sœur ayembi bien nzembo nayoki yango franchement ekoti nga mbala moko epesi ye posa koluka Nzambe. OK. Voilà. Donc to musique chrétienne toyembaka mingi mpona mpe koramener baâme parce que la chanson, c'est-à-dire chanter pour Dieu, c'est en d'autres termes évangéliser. Tu vois, eza loko ozoteya mpona koramener bato oyo baza égaré bazonga epai ya Nzambe. Ici pe komela yo à travers banzemu na yo mutu moko andimeli Yesu to mutu moko abongoli motema. Oui, ekomelanga plusieurs fois, même plus que ça. Parce que nazwaki témoignage moko kala te nazaki na live mwasi moko amata na live alobi na ngai namonaki nzembo na yoki alobi namonaki yo nalandaka yo mais nasalaka attention te azaki na problème ya azaki na fibrome donc fallait ba opérer azwaki déjà rendez-vous alobi afanda azo raisonner pasi na motema opération yo moko yebika opération et tout ça là akwei na nzembo alobi na yo